classé, donc tu n'es rien. Comment nous le hasard, pourquoi il y a une horloge? Pourquoi il y a une classe? Parce que mon sans horloge, sans classe, hasard rien, il n'est pas spirituel, il n'est pas humain, il n'est rien. Alors, la Bible l'obéit. Malheur à vous terre, car l'ennemi est tombé si bas, animé d'une très grande colère, sachant que ses jours sont comptés. Hein? Un jour, les a comptés. Azana Kanda. Bible baron moko ba oba koma wana. Penga na bakisi ya. Yangote. Penga na bakisi ya. Parce que le long où t'attends classe, aza limité. Mais nous nous avons la sagesse en Zambie, aza illimité le quoi kaka yen Zambie. Au classe ali programme. Wana toyokani donc songana tunio hein. So il comprendre bien, so il comprendre bien. Donc il y a aussi une théorie où il va tenir na papier, na livre à tangi à souki, à comme au mener aussi à comme que occupé. Et nous tous dans la TV. Bon, tozwa kaya par exemple ndenga biso nyonso tanga pe Bible, même si toza kokroire mais quand même eza pe na mwa masolo nango. Bomona yika ya Paul, n'est-ce pas, yi docteur. Ki docteur nzaki zero ya ba classe tanga ka. Mais na tango toyoka ka kozwa charisme ki mpeve akomi mutu mususu. Mais siko combiné avec doctorat na déjà zalaki nango. Bomoni koma beta baba petelo. Bat bazaki na classe bakenda te. Mbuta za mwana tokoite melanda bien omoni lelo na mukili lobelanga parce que yuso kina logique moko oyo kina logique moko un peu nazo comprendre landa bien avant kina likonanga loba déjà premièrement comment question tangelanga mutu nini o ya na costume cravate ba stylo no ba signer ba papier na o ke depuis ba bando ba signer papier abongisa mukili ke lo passe na mukili misère ici là ki ba costume papier ko signer ba papier ke misère ici là ba contrat wana un et de deux yusa kolobaki non ata mutu za ki mpeve aye place moko boye esengi papier a signer faut attendre classe moko boye parce que pas mo diplôme moko boye mais wana eza biloko mo ba ko instaurer pour ba casser batu ya mayele ya solo ba bima parce que yo le fait que aux un diplôme l'état mutu ko considérer yo ozali mayele donc c'est l'état qui considère que non yo okoki ko sala musala parce que ozali mayele mais et bon ce qu'on mayele na yo ki bo monto l'état a considéré à monter parce que maïle ya classe ya parce que ça maïle oui ça est maté pour un kama mokili au prévenir mokili ça comme maïle la classe voilà catastrophe ya mokili parce que les ali classe té mutu ali auteur ya mokili parce que le ban na mutu té classe na mutu tangi ba université aibi ko signer ba papier c'est pas dit que mutu ko conduire mboka na paix parce que la mondialisation biloko tazo ko lia ba chimie makambo ebele wana batangi na classe donc bazo tina ba na classe pourquoi que nous pas que nous savons détruire l'humanité. Nandimi, j'accepte ce que vous dites là. Nandimi en 100%. Destruction qu'on est en côté. Mais place mon gars na kolinga toyoka na un peu que aux assir que au côté à comme on mutu oyo azana kimpeve matanga classe te bongo un jour avant na société civile asali likambo. Mais mutana à part na kimpeve pesa nga preuve moko bon bah et bon mutasa mbona quand tu dis kimpeve là nanga bien quand tu dis kimpeve tu sous-entends bien l'initiation à beaucoup de choses oui donc ça veut dire kimpeve là no allez tout on va concerner tout le monde en est il est là non kimpeve et allô. Oui, vous avez raison, oui. C'est pas parce que faut déterminer. Tant qu'on dit qu'il paye, moi je ne parle pas qu'il paye. Je suis d'accord aussi avec toi. Je suis d'accord aussi avec toi. Mais aussi comprendre la réalité. C'est-à-dire qu'il paye, c'est pas aussi que non. Non, bako initié parce que net yo logo tia, il y a ma belé. Donc ça veut dire les logo yo au mona mutu oyebi qu'il paye, azali initié. Tout le monde a compris qu'on ignorait les lots obiso, tu dis astronomie d'ennemi. N'est-ce tu vas astronomie, géométrie spatiale, tu bien mon dernier. Calcul, physique, quantique, bloc et tu bien mon dernier. Tala, tout ça boy, comme ça l'erreur hein. Même na temps où il y a Égypte, il y a koko tout ça ko lobela ka siko tout ça ko sepelaka. Na degré na bango, na société na bango,
il y avait aussi une classe de bat oyo ndenka tuza komona ka Mais oui, mais kasi on tuza koloba te mbuta. Ça c'est gentil, tuza lobelo comment comme mbuta zambwana. Ezaki école qui peut ezali initiation. C'est l'initiation qui me paye. Donc quand je dis initiation, tu sous-attends que non, il y a l'enseignement qui est là, l'enseignement. L'enseignement qui est là, n'est-ce pas? Bah oui, mais toujours le moment encore, alors, l'initiation il y a l'enseignement. Et l'enseignement, ils allaient obligés parce que Moutou, à ta battu au chef, au Kamba, battu au salaire, ceux qui ont une initiation, bah pésu, bah calculer, bah ils ont initié au salaire. C'est-à-dire qu'au Tanga, ils allaient te mundeli mutabana magambu ya classe et zalarana yango, la classe des initiations. Ou pas même pas na biso, Kimpasi, qui lemba, qui kimpavita, kimbangu, tout ezali. Parce que oza komona ba pyramide nyonso ta batonga tonga yango. Komona ba angle ndenge ezali. C'est que kimpeve ezali combiner pe na classe. Oui, mais toujours le komoko. Bon ngai tout à l'heure hein. Na bien le komonga na bomba raté parce que voilà, nous n'est pas une société secrète. Même ngai moko hein. Makamna yebi hein. Bakene ko initier ngai yango. Voilà pourquoi dans le main de fois on insistera. Naza mettre à mon touté, la lumière est en toi. Ils m'ont soulevé tout à l'heure que non, qui m'ont dit, tu auras cherché spiritualité parce que la spiritualité, c'est le mot kanabiso. Donc même ngai mo nazali a makamna yebi bakene ki ko tianga ba code ko initier ngai yango. Ko tangisa ngai yango on na salara yango. Mais osula un diplôme ko yiko ya ko laksa quelque part, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Alors, tika sikona yebisa yo boy. Mais dans le diplômeité, mais il y a un psycho, n'a bien dans le diplôme été parce que diplôme il y a battu humain, mais na koloba, na ko approuver yango et ko symboliser que non on a ça koloba et ali logique. 100% vrai. Quand tu arrives à t'exprimer, 100% vrai. Merci. Mais c'est quoi est limité, n'est-ce pas? Nanini. Na cadre que ndenge tu kosolaka boye na ndenge ko yiko pesa ba conseil, c'est tout ce que tu peux faire tout. Omoni hein, mutu ou à quelle classe hein? Non, tika na ba classe, to non, là c'est ça. Mutu à quelle classe? Avoir diplôme c'est vrai. Mais mutu au pe asa initié hein. OK, mutu ali la preuve. Soki pena kuta na makanki mona menso. Abuta pena ki mona menso. Siko yo soki ba pesi par exemple na ndenge oza déjà bien initié boye. Soki ba pesi yo aussi par exemple finance ya Congo, hein? Okosi mango kitoko oui ou non? Oh, kitoko n'est-ce pas? Oui. Siko konisa bokoti wana ko yana ngona tango ba yebi kute so ko balancer ba makamususu. Pardon? O ba ko pesi on ka boye? Non, jamais. Pourquoi? Osiko, mais kasi on toujours connaître ici comme quoi. Il y a musiko ba c'est que okotika la kosala ba dono yo pe oyo te pona o sauver mboka. Parce que ozana yango, mais siko condition non osala pona mutute, non osala pona mutute na mutu. Merci, mais siko même mboka ezozela yo. Parce que ozana déjà initié, c'est là où se crée makase za awambuta na ngato yokana. Ozana kilo ekoka ete soki to pesi nzayo finance ya Congo comme directeur à banque nationale. En tout cas, mboka oeba miyibi nyonso bakote ale sumi sapite parce que nous avons un initié de kimazayo ya kosakana te. Osana yango bado wana. Mais sikoyo rien à voir na otanga classe soko ozali wana okosala très bien. Mais sikoyo condition moko ye awana biango na yeba tu vanda calme. Na ozana initiation wana na obwanu kuna kina diplôme ezalike sikoyo yo directeur ya banque na oza initié mais ozana eloko mo ko sauver biso te ke to tsanzayo wana tu ne trouves pas que ba initiation na yo oyo ezana ngona profit moko na société parce que parce que Congo ezozela yo Congo ezozela yo la question réponse ça réponse na zo la place au sungela Congo ça veut dire au moins sikoyo place OK c'est simple nga baka boya. C'est-à-dire que politique, aux le diplôme, les alliés politiques n'a bisoté. Biso, on n'a jamais marché que Moutouki l'école moko parce que la zone se fait dans le passé, mais non, 2015, tu parles d'un système moderne. Moutazambouana, aux le d'un système que non pour Moutouba d'aimer la société. L'andanga bien, si tu as dit ça, non, Moutouba d'aimer la société. Il faut avoir un diplôme parce que déjà, ce toqué caraboué,
les emplois existent par rapport à quoi? À l'enseignement. Bana bazo qui est des classes, à la classe par rapport à un enseignement, on dit en plein mois, en temps d'année, en 3 ans, en 4 ans, à la bazo qui est conformé par rapport à ça. À l'école, on ne part pas travailler pour soi, on part travailler pour les intérêts économiques. Donc forcément, voilà pourquoi tu dois avoir un diplôme na kawana. Mais na molimo, diplôme ils raté que na diplôme na yango na utina kipeve anomenga na sala bona boye. Non. Buta. Banda mama massive yango ni ko sala wabikino ozana yango. Na molimo toyokani. Bo, tocha boye. Nani zambwana? Ouais, ozuyo tola mambo ya classe. Mais classe yango pe lelo, au diplôme, on fait la place ngani paka la songolo. Donc mona ke eza ba catégorie. Mais c'est ce que yo moyindo, otangi ba classe yango ba université yango tanso ba Sorbonne. On va pesa yo, on dirige ce qui finance en Belgique ou États-Unis. Tozo na Congo. Kangama na Congo. Ingeta, bon siko na Congo ba. Na lelo nde mokili yango eza boye ndenge bango basalaki programme na bango bameneli biso otangi baklasse na yo weti po bapesa finance au gouverneur ya banque centrale ya Congo etofo pota na kati ya loge na bango matondo ana badiplôme nona mayele nona français nona anglais na yo na okoloba yango wana na ebandeli yo mama nzinga yo mutu olobaki yango ete mutu moko basalisaki interview pa lwaka bwanga alobaki nini ke babiloko baloge oyo banini tusese bajour eza koya kosimba sote vrai ou faux yo te mutu olobaki yango oui nalobaki yango oui donc oza ko se contredire ngana nalobi yango na contexte nini parce que yo ozoloba kaka non fo kotanga klasi omoni ozotia doute bon tika nazongisa twadi o to benga ba loge ya mindele ezaki twadi to osala quoi que ce soit il faut la initier to za initier pe eza ba titre mususu kokoma na ngote yango awa ba tika ngo koma akaba ba loge premier deuxième délégué et tout tozongela ngo totsali subo totsabwe bosunga ngai siko bosunga ngai mpe on peut ko gérer donc il va faire gérer parce que on a initiation bosunga ngai zela na nakopesa ni waloba bosunga classe pour ça la boye classe nécessaire bosunga ngai mpe bosunga vraiment naza na besoin aide na bino vraiment je suis très sérieux na likambo na loba prenons que Zambwana PDG ya SNEL ngana bino toza kusolwa makimpeve ya trop makambo ya mfumu kimbango ya trop tokomi wana tokoma lisusu na likolo lisusu ngai Zambwana PDG ya SNEL oyo courant ezate na Congo nazwi musala et puis na yebi ete naza na besoin na composer équipe na ngai oyo ngai Zambwana na conscience oyo na kimpeve na komi na yango na moni misu na ete bato mayele bato basiba diplôme bazala ya trop mais baza initié yango wana baza ko bebisaka moyibi na facturation moyibi ya bakable boye na boye mais nazalaka pe na moi se ya nzete na ngai avec bandeko na ngai pe ya kimpeve lisusu onga na yebike conscience onga naza na oke na ko bebisa te il faut pe na tiana ba poste clé siko pona composer équipe nanga ona ko tene nango il faut uta na bana bilaka batonga na yebete baza bien préparé na mvuluzi na kimpeve donc na yaka kaboye na pesa département ya comptabilité na mwana bilaka ndenge tozaboye na kati mais mwana bilaka oyo bakotuna ngai pe na service du personnel pesa biso CV na ye po ete ovanisa mwana bilaka na place wana et puis mwana bilaka ngai paseke na komi PDG paseke na zaka na kimpeve na bino nazwaka x mwana bilaka oyo na okwa na pesa CV na ye na personnel ete que ye wana mtakoza na service ya comptabilité parce que azana initiation kimpeve la grande conscience du monde bope bosunga ngai comment bolingi na travail en équipe na ngasikoyo. OK, n'a pas sa réponse. Pesa. On m'a dit depuis tout à l'heure yonde mutomi ma contradiction. Mutazambwana, il faut savoir eloko moko. Ça veut dire que maele ya ndombe eza maele ya moyindo te. Plutôt maele ya mundele eza maele ya ndombe te. Ça veut dire résumé ya mundele ezali pona environnement na ye oye afandeli.
na raisonnement ya ndombe ezali pour na environnement ndombe afandeli. C'est vrai que naka o koloba ngai na kopesa ngote parce que ndeko nanga azali mwana bilaka e ayebi eloko wana te. Neti lelo na bango tous les jours. C'est-à-dire que ce qui nga nazebi gestion ya makamba bona boy basala ka finance bona bona na ndenga mundele awa na mayela mundele na yebi yango bien. Nayebi ke ndeko nanga za na PV mais PV za na ngona na komi na degré ta comprendre makambo oyo. Jamais na comprendre que tu en retard. Ça c'est certes. C'est parce que toujours qu'il y a conscience mususu. Mais ceux qui peuvent nazu eloko weza na PV wana ki PV wana ndeko na ngai. Na PCP mundele asala mundele pe akokokate. Donc ça on a des mabanga. Donc akoko tokisa maele wana te, il pas ko tokisa pe maele na ngai te. Donc on rebete na detena mabanga pamba. Le problème c'est quoi? C'est que ndombe ndenga zali boye, classe automona la classe ye azana besoin na yango te pour aleka wana pour ye ayeba kofanda na mokili. C'est pas pour lui. Parce que y a un programme moko ADN moko déjà fait. Donc, ça n'a pas initiation, initiatique. Ça veut dire, maïe ba kotangisa ye zali maïe moko adapté na mémoire na ye. Et que on peut bakine ko la musa mémoire na ye pour ça la musala ou ezali kati na ya kosala. Mais maïe ya classe, au moins na ba muso za na PV. Azala ki PV ne mais à quelle classe, mais ne fait qu'à quelle classe abomi ki PV na ye pour appeler sa place na maïe la mususu. C'est vrai que maïla mususu et si quand toi cause na mboka na yo à l'étranger ce qui place wana eza ko senga mutu aibi domaine wana akosela yango mais lelo ngai par exemple na zakana batu na soana batu ba prof ya littérature mais même moi je savais même pas que non comment ba benga ngo thèse ya littérature ah mais aujourd'hui eza thèse ya littérature mobima bi comment ça mais à combien score na ki peve ya Congo ya côté bi non eza ba benga ngo boy. Donc c'est là que tu comprends que le côté teli bongo mutu raisonnement ezali universel mais ko détruire mukili ezali universalité. Donc le côté sanisaka yango universel. Et le côté qui est à la rencontre et à la destruction de la nature est sous universalité. Parce que classe, c'est comme la division, orgueil. Parce que but ya muki les ali mutu aye kola. Mais le seul moment là qui na classe, on dit ah yo zui te, yo za mayele te. Donc déjà ça, tout de suite on comprend que non, on n'aide pas quelqu'un à évoluer. Or que oui que non ah moi na ozali moi na muki et c'est l'accès mayele. Pas na biso c'était quoi? Moi na akokola arrivé un âge bokei zamba ba kotibino zamba na zamba na bokei initiation ozomona bokei initiation pour tant bobima allez ba circoncire bino à 16 ans pour niveau bala c'est-à-dire on avait une autre concept de vivre c'est-à-dire tout le mindondo te ya koluka ba concept de vie ba tumisusu o ba créer na façonnel na bango ya problème za te bande kopik mais pe bazana éducation na oza kolobela ka ba ya na Kinshasa ko big samboka non muta omoni loko moko hein comment je parle sur l'aspect je te parle ozona makamol to ba photos ça vraiment sérieux. Mais on est sérieux. Mais ça là c'est simple. Mbuta zambwana loba na lelo. Mbuta zambwana lelo mwana ta mbuta zambwana lelo mwana oyo boti atangi les États-Unis azu diplôme les États-Unis loba na nga soit ke na Congo osala nini osala place ni mwana tangi na États-Unis soit ke na Congo akosala place nini mais ore loba na mwana loba na nga zambwana lelo so na zongi na Congo na kosala wapi. Non, c'est simple parce que pour la Bible parce que tout à l'heure le directeur de finance à banque pour que imprimerie ba papier et le cas imprimer ba papier on a parce que ba monnaie ba franc CFA ba bonabé botozolo ba makambo bele sikoyo to ekosala ete to embrouiller parce que to ko mpe mosika na masolo oyo ba makambo mikeka tozonga to yoka na biso po to pusana toza ko tuko yokana te bongo bakisa suma ka ba papier ba mbongo to komana mais on a zo bakisa te ezaki bino bozo ezaki lo nini politique au botablo la ngolelo tu es directeur des banques biso pas na biso on connaît pas les systèmes qui non biso banani quand tu dis biso qu'est-ce que tu veux dire biso banani biso bandombe na époque ni oza ko lobela ka siko hein donc yo ngana zo mona net ka bino bozana intention ya retour à l'authenticité. Mais c'est ça la vie. Retour. Oh, mais bon. Osasi. Ngayo nabano. Mais finalement.
Si la net ainsi, mais c'est quoi l'authenticité? C'est quoi l'authenticité? Moutazambouana, c'est quoi le Maman Nzinga, Zela, pardon, Maman Nzinga, Zela, Moutazambouana. Peut-être on se comprend pas bien. C'est quoi toi l'authenticité? C'est quoi l'authenticité pour toi? La valeur culturelle à Kala. Non, Kala, c'est quoi pour toi, Kala? Dis-moi, c'est quoi Kala? Donc, c'est ça que tu crois? Non. Par exemple, Nengo Lobby. Parce que quand tu attends authenticité, image monter la biso na été autour que son authenticité, c'est valeur ancestrale. Et na yebite yo na natanya on a dictionnaire na za obligé de définir de ndenge zali partout te ndenge na za comprendre ngo ba valeur ancestrale, c'est ça l'authenticité. Voilà, bon siko authenticité. Quelle est la différence entre moi je connais muta donc paye ba côté mindele raisonnement ça authentique. Quelle est la différence entre authenticité na ki na kintua dito bobiso Kintua di ozoko le siko tu parles de obaniko yesa on a permis mfumo kimbango. Ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Parce que ceux qui n'ont pas payé nous sont authenticité na bango. Kinkulu. Bon Kinkulu c'est ça aussi l'authenticité. Hein? C'est ça l'authenticité. Parce que pas na biso siko kozonga ko vivre selon Kinkulu na biso ezali mabeto malamu. Attention des places na lobi sous question et oyo eza kosenga tovanda calme. Raison na solo ba boete to tia boy. Non, je suis d'accord. Calme. Pesa nga minutes muke. Soko tuni ba mbuta na bilukombo ba mbuta dompe ba koyebisa biote. Peut-être ngana bino tokomi koyebana na ba 2011 peut-être 12. Mais de 2006 na ba 2012 ngai na bandeko bokoko tozalaki chien et chat. Mais bat bazakolo bana toujours que Zambouana yo jour rejoindre biso makamembele ko changer. Et en réalité ta on a joindre bango tuna bango bakoyebisa yo. Parce que problème na bango nde ezalaki place yo exactement yo mwana bilaka na soir lelo masolo zango ezawana. Bango bazako ya na peuple ko tenter ko yebisa batozongela kibonkulu na biso avec l'intention ya to rejeter totalement ba makamunionso oyo toza ko monaka na data lelo yo. Moi je leur pose toujours la question qui est yango pe nazo poser une siko. Comment bokoye bako se mélanger avec les autres cultures parce que boza pe binomo kakate na tango pe boza ko lataka ndenge bango balataka na tango boza ko lia ndenge bango baliaka na tango boza ba camion ba avion na bango ndenge bango paza ko sala. C'est pour vous dire que mbuta na ngai to kene gauche to à droite to sala attention na sujet oyo en tant que bana bilaka na ko préférer to kangama na tali mfumu kimbangu. Non, ok, nasono baboya. Nazo peso maloba. Mais ceux qui ont lingi au sangisa makambo mfumu kimbangu maintenant avec les makambo itali l'authenticité mbuta to nto bebisa masola bana bilaka. Non, mbuta. Il ne faut pas mélanger makamabana bilaka ya mfumu kimbangu avec cette affaire de retour à l'authenticité. Awana déjà danger ya kosakana te elinge bisa masolo. Yokate ngana baboya. Moi peut-être doit se comprendre mais le mot foyeba ezabo. Au moins déjà quand on a le bravo bien bien. Nous on parle pas des bukoko qui au mundela la kisa batu na aspect moko boye à la kisa batu. Wana un et de deux yeba ya ngolelo na mokili. Soki nazali zoba e koyeba na so na pe maile koyeba na. Ozala mundele chinois indien peu importe que tu veux. Ça veut dire que na mokili oyo on n'a pas droit de la salir. Tous un droit à polluer mokilité à bébisa mokilité. Ça veut dire que et le comment côté à sika ezali et le comment côté à sika na mokili oyo. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que ma construction, tout ce qu'on voit aux autres de Babilamba, tout ça, sauf qu'il est dans la situation haute parce que tout est là. Vous avez compris en gros? Parce que quand tu as Bilamba au chimie, parce que ceux qui viennent dans le peuple, la première sagesse, ils allaient comment conserver la population, babelaté. Donc on doit soigner la population, médecine, ils allaient base primordiale, il y a une nation. Vous avez mon amour,
Alors, faut savoir, bilamba tolataka, ma machine to sokolaka yango, ba savon, ba chimie, ba avion, ba voiture, tout biloko wana, et les alliés pas fait pour la nature. On peut utiliser d'autres façons meilleures aux photos de trouver où les alliés se déplacer, se téléporter sans pouvoir polluer la nature. Donc, toujours, polluer sur la nature. Alors, on n'a même pas beaucoup qu'on a biso, ils allaient beaucoup pour la nature, parce que tout la nature, ils allaient contre pollution, conscient. Comme ça, comme on a, alors, on a ce qui est l'eau courant. Moi, pour même la camoussa, comment est-ce que vous avez bah électricité vous allez parce que mon qui est le tambo ma selon mi be konaye parce que tout est seulement na mutu est artificiel et c'est l'artificiel où ça vous créer ba industrie ba pollution et ça pour ça que mutu ça la sous-sauter parce que masse comme ko kila et ba kelo déjà ba kila so kata au connexion nde yango za ko croire que vous allez kongote pardon nde yango za ko croire que vous allez kongote nazo kaote yango yo za ko ndima ite ko za na kongote Mbuta Congo za kolobale omoni toza kolobale lo tala omoni Congo o ngana za koloba eza Congo te o ngana zo mona na carte oza komona yango et puis politique o biso tozo ya nango eza politique to balakse biso Congo Brazzaville Bonabo non on n'est pas là ça veut dire c'est plus donc ça veut dire eza vision moko koloba ngo boye na na prendre nanga donc soit oyo Afrique oyo za kolobelaka nde yango mtu za na ba trente ba bilamba oyo te ba nini te c'est ce que oza croire ba pharaon ba fanda ba grande civilisation ba fanda ba tebele ba fanda ba se déplacer na ba astre ba même astre ba cosmos problème là vous avez raison nde yango oza ko croire que za ko ya mbuta nzimanga ye esika bokoti ki peve ki bosanto makambo wana ezali na moloko mokie ozomona mokili il faut nous devons rentrer à la nature l'être humain dans la nature ozomona ngo parce que vouloir corriger landanga bien vouloir corriger la sagesse divine c'est un blasphème voilà pourquoi nous sommes dans la souffrance là vous avez raison alors il faut seulement condamner là où nous sommes mais dire que nous allons rentrer dans ce que vous dites là. La mission. Franchement, batu oyo batangama po bakonza mboka wana ezali ba oyo bakotambwisa mboka na selon mibeko ya nimwanda nkongo ni Kongo Kalunga. Ça veut dire que mokili ndenge okuti yango ndenge pe okotika yango. Ça veut dire okuta, ça veut dire ye azazoba te. Ça veut dire il y a des batu ba voyageaka Aza d'un point utiliser 30 voitures des choses là existent donc ngolo baete mokilo za ko s'attendre na kachopa parce que boy comme Congo menga na linka to kanga na Congo parce que quand to linto dévier Congo bano kota ba Gabon banini tout ceci soki ba Gabon baza awa bakoyi ko kima biso to kanga na oya biso moko ya bobiso na Congo. Donc, ceux qui ne comprennent bien les chemins de fer seront déterrés, les bateaux détruits, les avions. Non. Nzadi ya maman, écoutez la keto. Donc, rien. On n'a pas besoin de tout ça. Oui, il faut se dire oui. Donc, bakoko na yo bataki yango. Ah, kokena na bakoko te tozo na fitir. De fitir Congo yo eza na vision ya. Et vous salate. Donc, boko démonter nyonso na. Purification. C'est là où on a vu notre carbone à ma côté. Je suis comme ça, le chemin de fer. Parce que le but dans ma Bible, dans l'Apocalypse, d'abord, que je suis d'accord avec vous que imagine-toi si vous avez yokana tosto yokane parce que vivre dans le bonheur moko tu peux même pas imaginer ndeko le kana seri na biso oyo ben dise ko dans la tête ben dise même te dope ça ba malade ba pollution tout tout makama mabema mabema ko laisser ba machine wana le yangwana place tuzoka nete yango mama nzinga makamozolo vous avez 100% raison que to baby si nature to polluer yango to kotisi ba biloko ya biso na biso kaka
netka ba train ba mituka ba bilamba ya ba plastique ya ba polymère ko li banzanza ko conserver biloko tout ceci maman na ngai même ba mindele ba chinois ba japonais tout le monde est à votre niveau. Vous ne les apprenez rien. Ba yeba ni nango ke mokili e baby. Mais question ezali toza kota la futur. Tokoji ko luka comment ko bana ko luka ba alternative ba solution ko bana ko remplacer ba biloko ça c'est vrai. Mais il faut faire attention na tant toza ko ya ko sangisa ka ba masolo o ya mfumu kimbangu parce que ngana yebeli bino na cadre tout autour ya mfumu kimbangu avec ces affaires là toza ko lever ba police ba nature ba nini to luka un peu singi ni place to ko kotela kana makangutali mfumu kimbangu pona ko yeba conscience ko conscientiser batou. Mais ne faut pas brusquer ya ko ya na page o belimbo kota sokite carrément boko créer monde moko ya binomo ka ko ezalike ekotindika pesu makoro mfungi mbango na liboso te. Mutazambwana yeba na kilia yeba na bato alobite zo na network ya Neanderthal. Uyo bato bazaki kolata toti nini ya kusani ama. Wana to ndima na sans problème to polémique te. Oko ndima to ya nouvelle civilisation. Kasi biloko wana mama, biloko wana mama, nouvelle civilisation, parce que là, tu as makasa, alors là, c'est comme un problème. Parce que par exemple, la femme, on est dans la base, on est dans la makasa, on est mouillé, hein, on est mouillé, on découvre, on a ba savant wana, on est wana, ba ko kosala na ngo bilamba. Matondo. Problème eza nango te mama, problème eza nango te. Une chose nazo sala rôle en tant que mbuta na kati ya masolo toza nango awa ya place naza komona ete kitisa un peu vitesse réduire vitesse place ozali zwa vitesse makasi il faut na pesa conseil zwa vitesse makasi place naza koloba ete keba awa keba pe donc makama mfumu kimbangu to bosa na te yango mutesali tozali bana ya bilaka même makambo etali mokili koma ezali pollué na masuwe na biso na charisme to komino na kimpeve poto loba ete yangonde un souhait signifie nanga na lingaka c'est ça un souhait mais le souhait n'est pas toujours la réalité. Nous devons faire attention na babiloko oyo puisque makamusu ya ba classe pona zonga la côté to uti musika kuna so ina poser une question ba classe elle bosse banda kapi mundele te muteli biso ba classe banaka na même université banaka na Timbuktu na Mali eza na poto non mbuta wana to yebi c'est pas que tu mundela banda ozo comprendre biso te mbuta za mbota wana tikanga batemba bona boy mais problème onga le biso kokata ngai te ponga na zongi na boy ko kene kote bokomisi biso boko to mosika raison na zongi na place université Timbuktu na Mali c'est parce que na zongeli staff nanga ya SNL onga na sengi so inga lelo zambwana komi PDG na SNL naza na besoin bata conscience bata mazayo bata conscience osoma ki a partir même ya Timbuktu ba yeba déjà été ya un certain degré ya bata fuba tendre yango mpoete bako ko diriger ba misala bako ko sala par ya distinction na société civile ya qui mettre où na ba section parce que université signifie ya y trop de section ba polytechnique bazalaki politique ezalaki administration comptabilité ezalaka. Donc ça c'est un niveau où to lulaka yango pe na tawana yango na mundela yaka na Afrique yako yiba pe université na biso. C'est là où ngana za awa ke même biso so bana bilaka awa ko incompatibilité ezalité na mutu oyo aza initié na kimpeve azoluka mfumu kimbangu avec ba classe. Ça n'existe pas. Tanga ba classe na yo zala initié na kimpeve yeba makamuni nango ba classe ya mundele ezako yako corrompre biso soko za na mfumu kimbangu éviter yango. Tu avances. To préparer bana biso na côté wana. Mais to préparer bana biso teke boyi na ba classe parce que mundele azako corrompre biso. Bo Mali nani a corrompre ka yango mundele. Donc nous devons faire attention ko yeba mfungi ba on n'a rien à voir avec babiloko mususu. Et ko yeba mfungi ba oni ko d'abord lit nini ozana yo ndombe par rapport à humiliation zanango, réhabilitation na ezali wapi et puis tala mboka tala kimpeve tu avances. Mais humiliation boutazambo na mayele ozo lingolanda tout ça veut dire les lobiso allez tongo mboka allez chemin de fer kaka donc tongo ça allez biso kaka ba avion tongo ça mais
Mais humiliation, c'est quoi humiliation? C'est comme ça, ça veut dire, à part au balaki, sur au-delà de ça. Ozana bon nako invité bino boke na ba pyramide boke na kotala soki ba train ba bateau ba avion ezati na kati ya ba pyramide ya Abydos na oza na Inde tout ceci mbuta ezala te na boite soki ezali ababokata ezala te soki ezalaki bano beta ngo bano refléter sur l'aspect physique na molimo ezali mais parce que luka na banzela ba balabala parce que ba ya train na ba Égypte ba ya train ba piste d'atterrissage d'avion. Ce sont des choses qui se passent en esprit, dans le métaphysique. Il y a beaucoup d'avions, voitures, dans le métaphysique, et zalaka. Ce balaki sur le gama, la technologie, tous les arabes, sont beaucoup. Problème est tokoboya yango te toza kosuete eya tokoyamba yango toboya yango te ngai naza koencourage yango soki ekoki koya na ndenge bino boza komona yango c'est encourageant. C'est notre yango wana toza kozela oyo nyonso akoki kodevelope kote wana akei mais en attendant oyo ezali dia koexiste lokola eza koservir na mabe mpe tokokontinue kobloke place mabe ezaleli mais place malamu ezaleli tokokontinue kotia malamu place ezaleli epuis makambo nyonso te na mokili ekokende ndenge kaka toza kosuete yango. C'est là où je demande un peu trop de prudence dans ma loba na biso pote tozana besoin bato ba joindre biso comme bana bilaka place oyo bandeko bokoko ba échouer mingi dans les années onga na zaki en contact na bango ezalaki ya kotenter ko brisquer ko loba na bato ke to kozongela bokoko quel bokoko on n'est jamais arrivé à définir place wana tolingi kozongela mais spirituellement oui bato tokomi kotelema réaction yango oyo mutu tokomi koyeba valeur mboka kabila ye wana apesi discours lelo ke tozala ba valeur na biso nza bana moko il y a quelque chose qui est là de spirituel oyo eza na valeur ya makasi mais soki tobandi kosangisa vraiment avec le matérialisme nous devons aussi faire attention que matérialisme yango tokozala toujours na alire place tokomeli mpe biloko esika eza kaka continue koya soki tokoya kobloke yango biso na Congo tobloke yango mais toyeba ye te na niveau standard comment peut tokotikalaka na nsima te mbuna toze ebele oyo toza bateki toze ebele spiritualité ya bokoko na bokoko bakomona kaka les villages les fétiches bakomona kaka mwa babiloko moko soki ndenge nini e bayebi te ke spiritualité yango ce n'est pas ça matondo peut-être lelo to bobi bozongela lisolo yango bakochange mpe langage parce que bambule les cas tout le monde a spiritualité tout le monde a si beaucoup bambata bamsoki ya ndenge nini donc c'était vraiment ndenge badiabolisant ngo c'est la sorcellerie c'est soki ndenge nini batono bayaka bandefu kasi na zamba na mangwanda mutazambwa nazobanga peut-être mama nzinga Maman Nzinga, Boutazambwa nazobanga peut-être qu'on dit authenticité, c'est-à-dire okangali ngwanda na sima bel string, asimi bonaboye, image modèle la famille soit qui ça. Wana ba image. Mais na tambo lo bito ko la ba train to ko la ta so bilamba oite. Toyokana. Bolobi ke Boutazambwa naza ko banga, mais moi je vous dis que oui. Bolobi ke Boutazambwa naza ko banga, moi je réponds carrément que oui. Place nga nazobanga ba maloba na bino c'est parce que quand vous dites que ba bateau nyonso ba train nyonso ba nini tout ceci ekozala le susute
c'est que clairement que ozolinga ozongisa bato bazamba matali kinshasa toyaka na makolo mais soki bozoloba na biso ete yokananu mais soki bozoloba ke oh non tokoremplace baavion oyo yokananu soki bolobi na ete tokoremplace baavion oyo babilamba oyo babato oyo na bazimwelo mosusu bainvention mosusu babiloko ya sika. Là, on vous encourage. Toujours, c'est la biloko. Comment sika? Là, personne n'est contre vous. Babylon connaît qu'on a été ceux qui n'est qu'on a la quai avion mon wa. Au moins les dernières années, on a invention de tous les jours. Mais il faut pas couper. Menzinga, et le réalisme, il y a dit, il y a un logo. Hein? Quand on a le logo, il y a dit, ou il y a fait, ou il y a Volvo. Mais quand il y a le logo, au moins, il y a un logo, il y a une forme de logo. Oh, il faut que tu aies une forme de logo. Oh, on a fait une comme aussi là-bas. Menzinga, Mbutazambona, Nzinga, Mbutazambona, à je n'ai pas dit là. Boubi Lamba. Kongo si kama ina si ngai naza 100% d'accord avec vous na tango biso nyonso toyebi ete batrain eza kopoliwe banati bamituka eza kopoliwe banati biloko nyonso biso nyonso toyokani koyebisa ngai teke pase bokomi na kimpeve ke siko bonibo ya koapprendre 3 semaines passé balobaki na ite kuka na parisa na mboka nini. Oui, c'est que bango baza ko mona pe ke ba polluer pe nature, n'est-ce pas? Bon, mama likambo ya ngoyo. Makamu nyonso bebisi nature ola. La vélo était là la voiture électrique. Et après la voiture électrique, comme si c'était vous allez les sociétés, parce que ma matière première, les hommes, et vous comme ma vélo là, ma vélo, et après vélo. Comme si vous avez sur le temps de la macro. Et pourquoi pas? On a empêché police. Problème ezalite mais botia kana mtu ete makamu nyonso bino boza komona ete nature bebisi mundele pe mutu muindo mutu rouge to mutu jaune baza na bango pe koyeba yango donc il n'y a rien de nouveau boza koloba awa ete tozongela bango pe yango noza koyoka baza koyenga énergie renewable donc ko renouveler ba énergie renouvelable. OK. Donc yokana bino na tiki bino loba te. Pona ni bakomi na point ya kobana kokanisaka pe ba alternative ya ba énergie. C'est parce que la biso pe to ko lobla to zonga na bokoko bango pe so tali bien so koza ko landa bango baza pe ko yeba to bana ko zonga la pe ba biloko comme ça trop naturel que artificiel. Biso pe c'est la même chose. Siko aliro bango bazo kenango eza trop lent. Biso ali to yo kenango eko za rapide soki pe to ko yakana ba solution ya bango bazo yango ba solution alternative. Biso ba solution na biso siko bana ko za la pe pratique. Oreto zake Congo ekoya 2006 Congo ekoya na ba télévision ande to lobi bango pe bazo yebate na to eza pollué to bazonga tika batata bazamba bazobenga bato vivre na kati bazamba pendant un certain temps batala pasi bango déjà bayeba makambo ako prévoir déjà. Oui. Pourquoi bayebi te makambo ezokende na kosila bakomi kozonga na bazamba kovivre na bazamba kobanda deja komesa na vie ya bazamba koliaka babiloko pri kolukaka bamasaka oyo ya malamu mpona kolia na bakonse ya zamba oyo bato akala kuna ndenge bazalaki na betaje ezoleka partout ezoleka bazokende na bazamba mindele yango wana siko ngai nalingi boye ya nature
Oui, kasi ngwana siko ba biloko boye ngana ya wana za ko encourager ka biso nyonso na kati ya Congo na ba radio to ya ka tolobaka toujours na cadre to te ya bandeko na biso ba yeba valeur bazamba na biso to biso bana diaspora to bana ko zonga na ba pays to zonga na ba ville ngana na sepumoni ya drone na ba radio pour dire que biso tant to za ko zonga na Afrique to zomona ka Kinshasa ka Mbanda ka banini pourquoi ne pas voir nos propres villages de ngwana to za pe ko participer na ko yebisa bato to bana ko récupérer nature mais ngana lobaka na ngana bato te ke to longola ba chemin de fer to longola bona non to bana ko luka ba solution pe soki to yebi ke ba chemin de fer za mabe alors cherchons aussi des solutions là il n'y a pas de quoi mais dire que to ko longola biloko nyoso brusquement ou je ne sais pas moi comment wana fibo ya na plan moko boye ya po la sa boanya penza mais bo za la trop prudent bo ken kan ndenge bokoko bakenda ina ngote ke lelo soki olandi biba radio ba télévision ba bokoko za sukorenete mvuluzu mite komi korene so bozo tiakate nga depuis 2006 na sana ba radio bokoko c'est quoi mvuluzu mikolo mfumuki mbamu mutazo korene bana bilaka twa komorene ba gratte-ciel ba rai bani posons-nous des questions. C'est pas juste aujourd'hui Afrique est la vierge. Kasi yangwana on a lokola mboka mondele. Dans partie dans ba goudron. On biso to ba tuto nya taramabele. Mais to nya taramabele te. On dit que ba twazo bela ka ba makolo. Pourquoi ko la ka ba chaussure, ba belé za tuto ta bona ba goudron. On a ba belé. Ezala ba matière o le feu on y ataka. Parce que la matière va minérer là, tu vas lancer la carte en autre. Dans la carte en autre studio, ça y est, il y a ça dans ma cour. Ils ont le coup la vitamine, ils ont mais la vitamine, ils ont qui n'est qu'au renforcer. Là, si vitamine et studio la carte en autre. Mais ah, tu n'y as pas ma belleté. Ni on se dans la goudron. Ils ont quand même un mot pour expliquer ça pour ça, on va on y a ma belleté. On va tramer ça, c'est le coup là la photo. Train ça, c'est le coup là la photo. Partout batonga bautoroute et tout bato tambola ko bazoni ya sako on ya sako mabele contact les amis mutuna mabele mais à la photo problème est mais vous avez les chaussettes tout ça pour d'autres makolo ya saka mabele ils ont fait ça sur ma problème ils ont la maladie problème est mais nati mato zali na tida ko tambola makolo ngulu on va place ils ont matala il y a des champignons. On a un peu comme des champignons. Moi, il faut tailler les articles pour la plante, la biche à ma colo, ils ont tellement ma tête. Mais ça va mon délai. Vous pouvez d'abord battre dans ma mine, il va pour attraper ma péril. Parce que ma cola mine délai, même banane, elle va monter, mais tellement pour la caca, ça passe tout le monde, il dit pourquoi tu n'as pas ça là, ma plante de bango, la pied, ils ont tellement petit. Donc, ma champignon, on va attraper ma champignon facilement. Mais biche, on va attraper champignon, là, ils ont la même puissance à champignon, moi, à cause de la plante, c'est la même chose, c'est dans ma face. Tout ça, pas parce que tout ça, pour la mabélé, on y a la mabélé. Mais mon Ingeta. C'est ça. Et bah chemin, Ingeta, et bah chemin de fer mingi, bah salang, bah kata banzete, bah déforesta banzete, bah kata bah nature, pour bâtir bah chemin de fer. Allez, bah tout kotambola, ne maman zinga lobby, kotambola mutu, à quoi sert vraiment le chemin de fer? C'est tout l'animal. Et banana comment na poani pour le transport ba commerce. Alors commerce mode de vie na biso on vivait comment kotambola ezali important pour na mutu mutu maza kotambola makambo zolo ba tina prend à personne ko yaka na ba sujet oyo teke oya ko on était olingo ko apprendre ba tous les gens non c'était mais non mais mutu zambona na zo apprendre ko teme soki oyebi yango donc ko douter te na makambo za ko loba na rapport ya nature parce que nengo lobi tout à l'heure que non makambo to za ko loba et te ba mindele ba lobelarango oui même entre bilona mandinga ba bindele bo Stéphane azo ba bazana obeba oui mais le problème c'est quoi tout ça pour dire que maïle ya classe yango ndezali auteur ya souffrance ya mokili oyo mais yokana place ngana zo lingana na ke bisabino na baba solo oyo vraiment faut faire attention soki te ba to baza ko yoka bino ba ko yiko zwa yango comme si ba ko se distancer na programme bana bilaka ya ona na zo ko ke bisabino te faites attention bino bozui esika ya monene tikino présidence ya mboka komi kolobela bino bana bilaka mvuluzi banin tout ceci
c'est parce que boye banini yango oyo ya spécialité boye na yango oyo eza kopesa sens tout autour ya mama Kimpamvita papa Mfumu Kimbangu eza babiloko moko na niveau ya spiritualité moko trop avancé ya conscientisation. Mais soki bokomi koluka bo combiner yango avec babiloko oyo ndeti kaka toza kolobela awa ke ya ba chemin de fer ya banini, vous allez éloigner encore les gens trop loin. Oh, mais Mboutazambona, yokana pesanga minute pardon. Makambo e balobelaka yango déjà, mais est-ce que comme ça va na degré oyo lelo yo bakomi kolobela Mfumu Kimbangu na nini? Non. Vous combinez Mfumu Kimbangu avec cette affaire ya ba train, ba pollution, ba nini, c'est là où batu balobela ki yango kibokoko mais bakomi na degré moko ya makasi pe penza te. Mais makambo Mfumu Kimbangu eza kopesa bino ba point. C'est un niveau, il y a spiritualité moko eza kolobela kaka la spiritualité. Mais quand vous venez avec des chemins de fer, la pollution et combien peut combiner avec le matérialisme, c'est là où vous allez fatalement échouer dans la mission na bien en tant que bana bilaka. Bosimba makambo o etali banini te ya bokoko na makolo kotambola parce que moi je vais vous poser une question. Bana na biso bani ba joindre bino. So il va yoka angle bozo le ya ko critiquer ba chemin de fer na brutalité nyonso qui ya vous avez raison mais na modèle bozo le tikana la sabino place danger zali. Vous n'allez pas vivre au Congo seul. Boko vivre avec outre-mer. Ba pays mususu pe. Oko yebisa ngai te ke siko ba transaction oyo international avec d'autres pays boko tiaka na mitu na bino po boke na yango. Parce que quand on makolo bozo lobela ba charge bozo lobela na tango ba papa na biso ba koko na biso ba ba kimpuka na mutu, on peut parler de manque de chemin de fer, manque de mituka parce à kotia sac na fufu pour que na wenze ya poko wana na wenze ya entre deux villages. Ces affaires là ne vont plus exister. Maintenant quand vous venez avec cette affaire ya côté na ba chemin de fer boy na boye boko baby ça masolo Mfumu Kimbangu bozonge na niveau bokoko et les bokoko ont échoué. Aujourd'hui, en 2015, on parle plus de... En 2015, on parle plus de Makambo Koko et au 15 jours, on a parlé de Makambo Koko parce que c'est une utopie. Ok, bon, utopie, ok, ce que l'on a bien. Quelle est la différence entre, parce que avant de baboyer, tous nos anciennes vidéos, il y a encore, c'est encore plus pire que ça, mais tout la moussa batou. Mon ibiso. To teya batu, to la moussa batu, ba cité, ba wesh, ba zulu, ba nujak. Bisomo ba zulu, to teya mama loba, oya, peye voka, to yozo ko lingate. To sala makambo ebele, skolanda. O nga zo lingate? Non, te, ozo comprendre nga ite. Na façon linganda loba, oya, non, to lembisa, to sala bona. To teya kaka makambo, ça veut dire, biso de batwa, biso na Paris, to loba kaka boui, depuis to bana ba vidéo. Et puis makambo makolongulu, landa. Et puis, tu sais qu'ici en Europe, hein, je ne sais pas aux États-Unis, hein, mais en tout cas ici en France, hein, il y a beaucoup de mindés quand il fait en été. Ils disent, ah, j'aime bien balader pieds nus. Encore une fois, mais non, Landa, non. Moi, je vous parle de Bakamboli, de chemin de fer, tout ceci. Tout ça que se comprend, tout ça que se comprend, Landa bien. Siko, Kimbangu, quand tu dis Kimbangu, siko biso siko tolanda siko bokoko na biso to tika yango siko Kimbangu za ko na biso je suis sûrement sûr qu'il y a Kimbangu ya photo liputa donc tolanda donc tolanda ka muto na liputa oya lobaki donc bokoko na biso dire ba bokoko ba mœurs na biso to kipe yango te donc muto liputa ka tolanda ka muto na Kimbangu parce que ye ya ko lobela nini siko PV quand tu dis PV c'est quoi? Donc tout l'endroit parce que chemin de fer, l'anda bien, les cambreurs chemin de fer aux akoloba, mouta, aux autres qui n'aspect mon corps. Là, je te parle de métaphysique. Tu sais quoi la métaphysique? Au lieu d'un mot bien. Donc ça veut dire que les chemins de fer n'ont rien à voir dans l'aspect métaphysique. C'est-à-dire d'un point à un point, la téléportation. Donc le pont que je te parle, peut-être c'est là, 2 secondes. Yo Congo, comme on a koloba, yo za kozwa na vision oyo bo vivara boye. Obala kisa biso boye zo mona musuni. Moi je te parle pas de musuni.
Je te parle de ce que je vois, je constate. Je te parle pas de Moussou. Moi, je te parle pas de Congo avec les Batété là, les Balouba, les Banyanga, les Bonabo, les Basakata. Non, 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 non. C'est ça, on ne se comprend pas. C'est-à-dire, Congo, grâce à le Belayo, et ça que ton côté Makamon qui n'a plus rien à voir avec eux. Parce que quand je parle du présent perpétuel, yo tozo sur la yo n'angesi les cas na yango. Omoni, même Congo, c'est-à-dire, bah porte kofo, même Makamusu sumbuta. Donc, juste le Kimba, on a Kimba, moi je te parle pas de Kimba, on va aller pour ta photo. C'est-à-dire, on a photo, on a côté 4 éléments planétaires, tout ça, oyo yebi. Alors, beaucoup copé dans le tebe la rabino, et ça, beaucoup côté, bon, on a rabatté la bino. Ozomona, beaucoup baté la biso, non, beaucoup connexion, non, c'est pas ça. Luka oye, zelana oye, bah, oye, Luka, bah non, oh, biso, parce que quand tu dis Banabila, Kalelo Kabila, il s'appelle pas combattant. Il s'appelle Banabila Kasko. Luka Banabila quand on va baki na idéologie ni na malobani. Kasi angone na yebisi bino. C'est tout autour ya la spiritualité de Mama Kimpamvita, Fumukimbangu, oyo ezalaki ya anti l'Occident, l'anti-Orient, anti-Kimondele et puis biso. OK, mais maintenant c'est quoi l'Occident? Maintenant quand on dit Occident, c'est quoi l'Occident? Il fallait pas l'anti-Occident parce que bayebati makamni mundele azali koyela biso. Voilà. Donc, c'est là, Mama Kamuni Nango, Yako parmi Mama Kambo Yango, parmi Mama Kambo Yango, Yako considère. Tala. Congo, il y a une chose. Oui, mais c'est quoi? C'est là où est le secret. C'est là où est le secret. Tovanda calme, pardon. Soki mundele ayaki na ba chemin de fer oyo avec intérêt na kobenda ka caoutchouc ba minerai tina data leloyo. Ça nous le savons très bien. La question qui est ici n'attend toza kolanda ka philosophie, idéologie ya Mfumukimbangu dans tout ceci nous devons avoir notre part. Part na biso ezali oyo landanga bien. Soki chemin de fer oyo mundele aisalaki yango po ya kozoba minerai na biso akenda kanango kosa nyonso alingi kosala pour ses intérêts. Maintenant, nous pouvons continuer avec ces mêmes chemins de fer, mais avec nos propres terres pour les exportations internes, avec notre propre profit, notre propre production. Où est le mal? Parce que Mundela benaka cuivre, pas que na chemin de fer et que na poto. Si où est le mal, ce qui yo Congolais comme exploiter cuivre, yo moko paye que na même chemin de fer pour vendre à d'autres pays. Toi maintenant, tu veux démanteler ces chemins de fer pour vendre tes propres cuivres tchaka na mutu. C'est là où il faut combiner Kimpev et Mfumukimbangu avec une sagesse moko ya degré supérieur. Pas na niveau bozo kansaite Mfumukimbangu alingi siko lokola ba chemin de fer et yaki a mundela yela biso yango biso to longola biso to kozasuna ba chemin de fer te po ezo kosala intérêt na bango. Il faut renverser la chose. On va renverser la chose avec notre chose. Nous-mêmes, on va créer nos propres choses. Mundele akoma Moindo akoma Mundele. Renverser la situation. On n'a pas dit on va renverser, mais nous-mêmes, on va créer nos propres choses à nous. Mais pourquoi vous parlez de futur? Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Parce que nous allons. Bon, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas les créer maintenant? Nous avons cela, Mboutazambouana. Nous avons la création. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Tu vas voir ça, oui, mais arriver chez Nombo Canabiso au monde la création. Mais yebelo komoko, yebelo komoko. Omoni mutu oyo. Azali omoni mutu amilula ka yemoko, azara na toujours na zou ya kosala pe loko na yemoko.
moni parce que mayele ya solo c'est pas ko combiner mayele ba ki parce que soki ba ki ko tila bino loko wana te donc bona boteta non Kongo ya sika makambo ya sika mokili ya sika mais eloko tokosalela mayele moko te oyo ya mopaya ayela biso c'est-à-dire que mayele na mokili ezali mayele oyo ya nini ya nature tokovivre na yango vouloir ou pas. Voilà eloko mo na répondre na place wana pe mamanzinga alobelaki yango Congo toza na excuse moko te na makambo nyonso toza kolobela awa pays mosusu ça va Congo toza na excuse te pourquoi parce que nous avons encore des cultures oyo eza nanu naturel oyo eza na place oyo avant mundele aya kokuta biso ezali. Nous avons dans l'Équateur, dans le Kasaï, dans le Kivu nos frères et sœurs pygmées oyo bazana na même place oyo mundele avant aya kokuta biso na place ayaki. La question que moi j'ai, pourquoi nous n'envions pas cette nature là et pourquoi nos frères pygmées ne font pas plus que oyo to croyez que mon a été oui c'est ça la vie. Puisque naturellement on ne les a pas dérangés. N'importe peut-être oui, na Japon peut-être oui, na Bakongo oui, mais Équateur nous avons avant ma viol, dans les années 50, 60, il n'y avait pas de viol chez les pygmées. Dans les années 40, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous enviez? S'il te plaît, pardon. Ils n'ont pas été dérangés. Pourquoi yo osa ko arrêter biso histoire na ba pygmée? Voilà pourquoi mon délai la psychologie parce que à part colonisation, ba pygmée on n'a pas une autre vision ya biso mon côté là. À pygmée. Au monde dit est-ce que biso mon pygmée kaka? Donc à part qui pygmée colonisation biso ka ba pygmée est-ce que mon kili biso ba pygmée biso mon kili pygmée c'est ça non biso ba pygmée to bana ba pygmée c'est ça biso c'est ça qu'on veut faire croire. Non raison on a pris exemple ba pygmée parce que pona kanga bino nakata bino langue pour dire que biso to baby parce que mundele ayayi kokuta biso pe apesi biso oya transfert ya technologie na science na ye yango na bisava vous avez raison mais alors tokende kotala pe na ba oyo mundele a influencé bangote a dérangé bangote bazaka na zamba wana nos frères pygmées qu'est-ce qui leur manque un poète toko akomona pe babiloko bino bolobi te parce que to bolinto zonga na degré wana bango bazana ngo déjà. Non. Voilà l'erreur encore. Voilà Qu'est-ce qu'ils font? Voilà encore l'erreur Mbutazambona. Quand on parle de Bukoko, toujours il y a un aspect nini, un aspect zamba, boeba, pygmée, fourré. Parce que quand on parle de Bukoko, il n'y a pas la corruption occidentale. Oui, il n'y a pas la corruption occidentale dans pygmée. Il n'y en a pas. Parce que chez nous, on a été corrompu par la culture occidentale. Il y a une raison, moi aussi, vous avez raison. Mais maintenant, allons à la nature qui n'a pas été dérangée. Et le Congo peut être l'unique pays, na Brésil, na Papouasie, oyo, mokili ya occidental, ya mundele, to kondanaka, et touché. Mais total la paix, tout ça la feedback. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont touché. Même la Papouasie, l'indé va porter l'alcool. Par exemple, là, la tuberculose. Ozola mikolo, Maman Zinga, encore une fois, Ozola mikolo, Tozoloba. Il va quitter. L'indé partout à l'équipe. Parce que nous avons parti, moi, là, il a la classe il y a quelques années, Batalakani, Mokoba, professeur, Batita Bango. On dit que si le Mindele, Indien, on va voir la Basadère, descendant la baronne, les lots. Par exemple, pour te Mindele, plainte, Makamu Batala, la Bamoka, la Bango. Amena la Bamu Manadi, Bako, massacrer Bango et tout. Makamolobi
batamboli ba reportage bazolakisa na batelevizio makambo lobi mama ozana na raison biso nyonso tolandaka yango omekote bakata bacivilisation bato me botika bato letala bango mpo kuna na mazoni eza ya misusu esili oyo bazala na bango mitatala oui bakosala quelques-uns na bamukadi na batishote ekuta baza mesa na bango motakala egenaka mbutu te viole ezalaka te oui oui akoki koyeba te na motakala etutu te tu nani amemeli yango toyebi oyo bakomi la yezo Là, vous avez raison, vous avez 100% raison. Mais le problème, vous avez raison, mais le problème, il y a raison, il y a aussi un problème. Premier place, c'est aller vous ne pouvez pas combiner Babiloko Boza Kolobilaka avec la vision de, en tant que Bana Bilaka si l'affaire de Fumukibang Oyo, les sujets du soir. Pardon. Ce qui te kolobela. Makamam Fumukimbango en tant que Bana Bilaka concernant notre programme au Congo, ce qui cause à l'anga pour na kolobela ka babiloko oyo neti ya kabata papa aussi bazala mitakala baza bien et que baleki bakomi ko yoka ete ce programme de Bana Bilaka ils allaient coller avec ces genres de culture encore une fois oya nga conclusion yango yo soki makama Fumukimbango tuza kolobela Bana Bilaka avec expérience na média na milieu ba congolais soki ekozala nango kaka po ete tomeka ko compara ka babiloko oyo ke ba chemin de fer tokozongela ka boyene ba Papouasie bandeko ba pigme bazala nango to bien baliaka ba ndonge na banini eke soki ya mwana atangi na université yokana soki botemi na poto azato na l'école primaire ya bango esika moko non mandinga zeno yokana ozambona pardon soki ata mokete mwana ya moke aza na école primaire akotangisa tata mobimba azwa badiplome depuis soki ya 80 ans mwana école primaire ya poto awa akotangisa ye moto atangi na basorbonne awa congolais azala na vision te eloo moko te donc soki olanda mambo bacongolais papa tu vas pas t'en sortir congolais eza toujours sabote eloko ndeko na ye congolais asali ntango yo oza na vision oza kolobela eke tosala boyeboyeboye ye azomona ko donc soko bakokuna ye mamwana eza inexista ekokosalema te quand on veut on peut ndele yango aza kolasa me ya kosukaki ndoki na butu ya bandi okosibota na butu wana aza kovole na tige alumeti na etapusi alufanza esele mayele wana ye aza nango te me azozela mondele aya kosalela ye avion ya tige alumeti ube ya préférence ya mayele ya kosala ya kovoyage na tige alumeti akopesango mondele facilement ele ye moko ainvente moyen nini moto akokolongwa na congo na tige alumeti ayawa na poto une question, pardon, Maman Zinga, pardon, s'il te plaît. Moutazambouana, une question. Déjà, na remercier Maman Zinga na Oualobiana, parce que les Congolais, Moutazambouana, n'a pas de soin na Rabango, mais n'a avancé. Parce que tu as la chose, Libo, ma vie, on va s'alanda bien. Moutazambouana, Ndenge, Ozo Kansake, but, nous on n'est pas là, nous, on n'est pas là pour séduire les gens parce que celui qui vient dans la vérité doit être haï. Là où les gens n'ont pas assez compris les choses. Parce que biso toujours kate batu balanda biso to flatter batu to loba selon nenge batu za kozela to loba. Non, on n'est pas des politiciens. Alors on a un et de deux questions dans les aliboué. Son a tout quel est le but de la vie? Parce que tu parles de chemin de fer, ou transport, tout ça, la raboyer, ou courir, ok, tout ce quoi. Pour notre existence, on n'est pas auteur de notre création nous-mêmes, notre existence. Notre technologie, on n'est pas auteur de cela. Parce que ma question est ceci à toi. Autant que mon PV initié, vous allez initier, ma question est ceci. Quel est le but de notre existence? But de l'existence des alignés. Non. Parce que comme chemin de fer, tout ça, transport, tout voyagaka, iranium, tout ça, fer, cuivre, tout lambaka, bonaboy, ok. Ce qu'on a tout dit, quel est le but de la vie? Pourquoi nous sommes nous faits? Parce que ce qu'on met les bails, songoïke, au lieu songoïnene, au tamboulaka,
5 doigts, de pied, tout est précis. Une logique qui accuse que non, tu n'es pas fait du hasard. Maintenant, Moutazambona, on a une réponse. Mamanding Aza Koyoka, moi, Aza Koyoka. Quel est le but de notre vie? Pourquoi sommes-nous faits? To salema na mokili poto participer na évolution ya nature. Donc chaque mutazali un élément na kata nature pour na compléter vide. Donc luka place vide ezali yo koti wana au compléter. C'est ça la raison d'existence na yo, na ngai, na mokili na mabele oyo. Il faut qu'il y ait un vide, yo il faut caser na vide wana. Na likambo nini? Makambo ebele tozala na nature. Oh na famille, oza mwana yeba rôle na tant que mwana vie na yo c'est ça la vie na kati ndako en tant que mwana rôle no kosala oza parent yeba rôle no en tant que parent vie dona en tant que parent osala ngo osala kana musala quel est ton rôle oyo oza engagé c'est ça oza conseiller na société sala yango donc chaque fois qu'il y a un vide nature na yo eza kosenga ekota wana c'est ça la vie quand tu ne fais pas ce rôle là à ce moment tu ne vis pas. Sikolo, tu as bien dit que la vie, c'est combler le vide. Mais non, dans la nature, s'il y a des vides, parce que la nature n'est et c'est qu'il y a une vide égale là. Maintenant, s'il y a des vides dans la nature et que nous devons le combler, est-ce qu'on va le combler en faisant des choses artificielles, en ayant des trains, en ayant des uranium, en construction, en faisant des choses comme ça? Est-ce que c'est ça, moi, le but de la vie, de s'intéresser au matériel? Bon, tu as corrélé la vie. Pourquoi tu as corrélé? Yo par exemple oza toza kana Congo parce que tant tu as vie avec la diaspora ya wana tu as difficulté à se combiner toza na plein Congo to na Kachopa to na Afrique entre les Kémites vie des ali wana bana ya Kachopa par exemple na côté ya est baza na bambisi na bango biso na ba Congo toza na makayabu babisi minene ba océan bana ya est so baza na besoin ya bambisi wana. Comment tu comme ça kuna bana Équateur bazana banzete biso na ba Congo tona banzete te tona besoin ba to ngapi bandako na biso pe to sala ba boîte na biso tona besoin ba nzete wana comment banzete na ekolonga na Équateur po ya na ba Congo na sala lungu na ngana kena kenda pe na océan c'est là où vie de wana biso za ko se compléter. Maintenant la question que j'ai soki bino ndengi bolingi boyeke to tika babiloko mususu ndengi boza ko mona ke to kei musika mingi ça va je vous donne aussi raison. Si on a mwana bako on a besoin de nzete o ezana Équateur eya mwana Équateur ezana besoin de poisson de mer o ya munene e kende kuna comment on se déplacer ba biloko yo? Alors déjà comment on se déplacer na comment on déplacer biloko oyo? Mais Moutazambona ça existait ces choses là les transports bamasou ça existait non bon on zonga la ba milele ka susu hein. Beaucoup de ce sont des choses qui existaient déjà, donc on ne peut rien faire et continuer à les développer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que... Mais, donc, ici, base la définition, il y a... Ozomona poto ozomona ka mundele yangwana on se fait corrompre ngana lobi Congo kaka tozaka na kati ya Congo na lobi mundele te non mais est-ce que le but de la vie c'est manger? Est-ce que le but de la vie c'est manger? Non, il y a un spiritualité, est-ce que dans la biso ni pour toi na péché mungusu ketika mungusu kuna na péché nzombo na ketika mais non nga question na ngaiza na ngamuke boyoki ngai réseau de déplacement ya batu na matériel mais non tout ce que tu as besoin est entouré na yo. Comment est-ce que nous allons déplacer et nous allons nous déplacer? Ça existe, la téléportation existe à pas déplacer donc aux nzete Équateur pour ya sala nga boîte na yo na téléportation. Et pourquoi nzete? Mais non Moutazambwana za na logique mbuta to longa na musuni biso bandombe to musuni te loko to perdre na mukili yango wana on sait pas voir hors la conception charnelle. La makambe ko esi bokoko bokomi ozongela yango. Non, Bokoko, non, non, bien. Bokoko, les années 2098, tout ceci, non,
Kimbangu eza biso bana bilaka muto ye na ngo. Donc soki eza ko telema na maloba. Kasi merci. Kimbangu bino bana bilaka boyene e bino bozozuwa ba point makasi. Kangama na Kimbangu. Mais kasi malobo naza koloba na yo te ya peka yango. Jamais bokotika laka kokosa peuple te. Bana bilaka bozwi ba point boza na place bozali. C'est parce que boyena eloko oyo exactement ya ngonde mokili eza kozela. La spiritualité tout autour de mfumu Kimbangu na kati na biso bandombe. Bokomi na point wana, bo garder point wana, pardon. Vous êtes en bonne position. Vous êtes en bonne position. Mais ceux qui bokomi na biloko bakoko na bazako tambula na banzete na ba téléportation bo wana ne place ba bokoko bakweli. Place bat maboyi ko na bokoko ya ngoyo makamwe kweli na bandeko boko banabi lukombo bambuta ndompe ba mokote. Kasi amwana bozandenge. Merci bozandenge. Bozandenge mokote, ça c'est vrai, c'est là la différence. Ngai na koma ngona kaye na ngana ko luka po na zaka makamini na zaka omona na buto na zaka komango na mona na Congo mi tukabadi eza ko circuler na route na raite eza ki téléporter ndenge tozo mona basi na lindele baza osala to te téléporter na likolo zo tambola na likolo ndela ngozo mona ngoti. C'est ça fait le bus modèle la construction ba bus na mituka wana na na monya wote na mituka nyoso bazo sala genre prétenga bien kitoko sikone za côté ya ba côté ya koleka lemba commune on za kaikangami na nini za commune lokolo mtoto na campus Koko ngaba kota ngaba magnifique na vue sayo eza mon araï na tete ya ko mon prince ikolo nzai to site développer makambo wana na yo ba siko bat bazako matela on ndenge nini. Oh. Pardon? Bat bazako matela on ndenge nini. Do batu pe bazako la na mapata bi bazako fana na mabele me era transport ka ekokinde sikoyo. Ha? Mais naebi parce que wana za vision mais siko yo ozolinga comme ça on est ka matériel ya wana penga na ina question matériel siko bat bazako fana kama na mabele ka n'est-ce pas mais na era ko mata na ba avion wana nde na ba mituka wana nde ba komi siko na espace bala moko ka bu na naeba transition pont entre batu bandako na mabele na ba biloko yo moneka na espace comment bazako ko matela yango. Là, c'est que moi, on peut travailler dans le cas et matérialiser amoni déjà oyo kozala David amonaki azo capter le quoi origine kozazo mona ngo boye mais forcément ba ya des romata pe na ndenge assez ba mati ba décoller c'est normal que moto romata na se a décoller mais quoi le bel usali vision moko amoni mais pour moto mata c'est clair que quoi atterrir na se moto baba ki on te parle déjà des choses qui seront là. Okay. Ça veut dire qu'on va travailler, c'est quand on dit Bokoko, on ne parle pas de Bokoko de Nabil ou Combo de Dompé, nous on parle de la création, invention. Parce que ceux qui les lots, en Belgique, au monde, ça déjà la création de l'invention. Tous les jours, il faut inventer, il faut créer. Ce qu'au monde a tout de la création d'invention. Parce que c'est ça, baptiseur, artisan, on en parle. C'est pas qu'on est là, mais là où il y a un problème, quand vous parlez de l'invention, ça, je vous encourage. Mais invention, apparemment, elle a combiné avec Kozongela. Vie Oyo, il y a avant Mundele. Là, maintenant, vous troublez les gens. C'était un message, c'était votre message est flou. Non. Oui, c'est invention. Invention signifie créer quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est comme si vous rentrez d'abord pour aller inventer dans le passé.
kozongela bokoko bokoko oyo toba peut-être asi na papu ndungu siko kozongela bokoko komi na pele tete mama nzinga toyokana bien yango oyo invention ezalaka toujours dans le futur eloko moko existaki te eko exister wana nga naza koencourager bino yango mais quand vous dites que bamakambo tozozongela na sima et puis invention na bino besoin kotia na passé antérieur, c'est là où votre message ne passera pas dans les oreilles de personne. Nalingi boloba boye nalingi toyokana tosungana nalingi boloba boye boloba boye boba na kotiela ngo boye parce que franchement c'est un souhait na mona bino bo progresser na makambo boza kosalaka boloba boye na ba jour ezali ko ya voilà babiloko oyo ekozala et puis si vous allez de là ne faut pas parler encore du passé parce que une invention c'est toujours du futur mais vous combinez tanantango ya kala biso boy na boy avant mundela ya biso boy na boy d'ailleurs biloko biso tokosala boy na boy vous rentrez derrière pour nous passer une invention du derrière qui n'a jamais existé dans le passé non. Ou bien nous allons dans le futur, vous nous présentez les programmes du futur, oubliez le passé, ou bien vous rentrez dans le passé pour nous parler du futur du passé. Non. Pour nous dire l'avant, il y a un coup de biloko te. Ba pigme bazana nan ba déranger ba monter biloko na ezalakate. Alors parlez-nous du futur, c'est tout. Bon, oui. Oui. Non, Maman Nzinga, Zambouana, tu sais, d'une part, on a besoin de comprendre parce qu'il n'est pas avec nous, il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. Mais Elo Rezabouye, dans le barrage de Bouta Zambouana, au moni, dans le barrage main de fois, mais dans au moni, quand on met tout ce qu'on peut rater. Quand je te parle du présent perpétuel, et je dis que rien n'est nouveau au soleil, et l'eau, comment on est si kanamokili oyo. Une invention peut-être de la terre à terre, parce que quand on va à sous la présence perpétuelle, rien de nouveau au soleil, peut-être des autres se comprendre était. Mais là, comment que c'est les animes. Quand nous on parle que zone et la boko qu'on a vu solanda aspect oyo, ça veut dire que ceux qui ont des droits, ok ni droit, ok ah naké c'est les mbao, ok droit mutaï ah zambwana ah yakana to qui no place non na kenanga c'est les mbao yakana to kenanga bwana boy alloquer place wana. Mais ce qui est yo, le fait qu'il fallait que les Selemba ou que sous Selemba ou te, ok place mususu. Mais ce côté aussi c'est le Cambouana, au zone en Anzela donc que nous képe comme ça le qu'il fallait continuer. C'est-à-dire que civilisation, ils allaient comment qu'on qu'elle continuer à cas. Donc ce bâtiment va interrompre bino bozo on a place on a bam. Bolinga te faut que nous place nini bino ba ki kukat la bino ne wana. Parce que pour retrouver présent perpétuel. Parce qu'il faut savoir une chose, dans la métaphysique, tout a existé. Voilà. Non, là, c'est ça. Oui, mais tozongeli réponse ya mfumukimbango na concept ya mfumukimbango ya 1921 et puis dans le présent perpétuel to comment comprendre que si non pas nécessairement toyokana bien en tant que bana bilaka ngana ndako ndimaki na za mwana bilaka kabila pa lobika za mwana bilaka comment biso za comprendre ki bana bilaka o tika toyokana mbala sous place toko kabona ki mwana bilaka elingi koloba ete tout autour ya mfumukimbango place tozwili yango tosali un peu prospectus na soki 1921 mfumukimbango azalaka lelo na 2015 au présent. Qu'est-ce qui allait se passer? Toza komona d'abord na côté politique. D'abord mfumukimbango est d'abord du côté politique. Toza komona ete il faut qu'il y ait une conscientisation ya peuple Congo. De là nous partons. De place au télémélie, place on est batte belé ba pesi bino ba point, ma belé ya Congo, ma belé kimbango kufelaki, ma belé oyo nini alobaki, tala vision na ye, tala discours na ye to bandi kokeni na yango. Mundela koma moyindu. Comment renverser les choses, renverser des positions, place Mundela dirige la yo bana ko diriger. Il y a trop de choses où ils ont sous futurité. Makama fungibango to komi ko vivre yango parce que to komi na kati ya
programme na ye, et c'est ça la vraie mission de bana bilaka. Mais ceux qui besoin comme ça on a métaphysique, na ba invention, na ba boye na boye. Là en tout cas boke ba mp1 comme bébé contrôle non mbuta zambona landanga bien na bandeli lisusu mbuta. Il faut savoir yango naza koloba ngana lobaka kimbangu te ya kimbangu ya photo wana. Donc ezeli ko moko ezongisa anga très bas. Na ba effort naza ko mata na mati olunga na domaine métaphysique pona kita ponga na séduire batou. Je suis pas là pour séduire pour m'écoute. Ce qui est tangama que mutu yo kozala boye kosala boye mutu to koya le contraire. Ah, c'est faux. De la mukili yo oza koloba ndenge vision oza kozwa. Moi je ne suis pas là quand la bangaza mwana bilaka. Je le dis par rapport à conforme je me sens. Mais moi il se peut na bana bilaka, j'ai une vision que je ramène qui est des études travailler dans groupe de l'expert Banza Congo. Na ban kinki mbango. Oza comment na yango, tu faut déterminer na tableau que non tout le monde na kimba musiko toke na tableau. Yo loba boye. Sko oyo ko loba muto ta contraire bona toke mkotia. Parce que ngai na koki ko kendete ki nombo koko parce que tangu makambo e bandi eza biso to bimaka na photo wana. Tant nazo bana no photo. Zo landango tuna des baby sayo eza biso. Donc to kenda toujours oko toujours na solo bana yo eza muki so na yo ba enregistrement. C'est que comme on développer n'est-ce pas? C'est là ce qui na yo ba enregistrement. Ya mamsuto loba roganga me batu bana muka ba bela ko no musikate c'est que oza ko mona place au bandelaki et puis malem ozaka kokoba c'est ça le progrès. Oui mais kaso si ça landanga bien ça veut dire que ngai to biso bana misu bana bilaka tozali belé na bana bilaka o biso to ba révélation toza komona o toza komona ezali na cadence moko ya molimo na degré moko muna muto yebi degré za ko kendele. C'est-à-dire que mon kilo déjà Congo, nga po na nga Congo eza pays te. Donc so pesinga bona ko démontrer yango. Donc c'est-à-dire quand nous parlons, si on n'a pas le même conscience d'esprit, on peut pas avoir le même langage. Parce que quand on dit que non to zonge na bokoko na biso, moi je te parle bokoko, c'est pas bokoko on le bien. Oh ba la kisa biso nga mutandu muyombe. Non, je te parle pas de ça, na répéter encore. Quand je dis bokoko, il y a des mœurs. Et on ne peut pas aller au contraire, il y a des mœurs parce que là c'est ayé. Moni, mœurs, il y a une base primordiale et d'amour à toute l'humanité. École Oyo, ils ont pour ça la différence. Alors, ni nous avons fait ça na banza mwana bilaka mutakata ni kuna. Zela. Faut la non. Zela. Donc, mœurs mbuta. Ozomona ngo biso na poto ngala tambola na poto awa donc ngata na yaki solo dio nga degré mususu donc je parle de ça sur le monde à musunyoté. Moi je te parle de choses na monde na vivant na poto na yebi ki non na boye. Ce n'est pas un orgueil, ezotombola mongomoté. Et ça que ceux qui comprennent secret ya magie rouge ou comprendre makambo ebele. Pour magie noire, magie blanche, que magie rouge ou comprendre makambo ebele ou de barater les caca. Parce que les alliés dimension, c'est des dimensions en dimension. Kuna mbuta mabatu bakoyiko challenge te parce que c'est individuel et puis muta progressa kana kota molimo na ye na ndenge ba don na ye eza na ye na nature po ya ko combler vide ndenge poser une question ya définition ya vie mutu fait ko combler vide wana yonde ozo progresser na kota na mais il faut faire attention na tango za ko koma d'une manière générale oya ko yeba mission na yo na tango za kusangana kana kati ya société civile eza ndenge nini okende gauche zonga droite makambo ya mfumu kimbango eza ya liputa te na ndenge ko degré yo komina ho kombo mtu moka toza ko lobelaka awa ya mfumu kimbango yeba kangama tout autour ya mfumu kimbango c'est tout ce que moi je vous conseille pour le moment mais évitez
kokangamaka na babiloko etali babokoko oyo même si mfungi bango eza na kati ya bokoko parce que kabila ndenge alobeli pe alobeli ka bokoko yo yebi ngai bien te yango opesa nga nde pasi oyebi tala so même oye na France otali bato na te yaka eza question koyeba te mais eza question kolanda maloba oza kobimisa yango wana mutu peut-être maloba ngo naza kobimisa peut-être na lingala boye mais soki oyo outi bato na te yaka souvent ya même pas bandeko na nga bayindo soki bayindo mosusu peut-être atanga loko boye na boye so mindele banti bachinois bayende bate belé. Donc quand je leur parle, ils retrouvent une seule chose, c'est-à-dire que l'arbre généalogique, ils vont trouver une trace universelle. C'est ne même pas Kimbangu, pour te dire, ni Kimbangu, ni Kimpavita, donc la Kenabon va base mon simple, oui, t'as raison. Et puis c'est écrit comme ça, il a déjà dit ça, tel. Ah, tu sais que tel avait déjà dit ça, Bonaboué. Ah, t'as dit ça? Non, je ne l'ai pas lu. Bonaboué, oui, depuis des nuits, des temps, ils disent toujours ça. Regarde tout ça, l'arbre, la faute. Donc, la côte, même la batte, ah, il y a côte à Bonaboué. Donc, ça dit, peut-être je parais radical, Bonaboué, mais ils allaient que, bah, cause tout l'humain, il faut d'abord que non humain, identité, n'a un dingue aux allées que moi si azana sexe féminin mobali sexe masculin ezali ba hasardé. Alors il y a des principes de base oyo lingo lingate faut non la tosi na yango parce que matière n'a rien à voir avec l'esprit, parce que kim pe ezali pe esprit ezali conscience. Ça veut dire que place on a dit à moi oza komona tango boza ko ba téléportation o lobi awa kimpeve eza na rien à voir na ki matériel mais na tango to yé na débat ya transport awa o komisi kimpeve na matériel eloko moko c'est là on a ko so faire un peu attention ki ba makamso za ko loba nazali awa po na sala aventure te mais nazali awa po na prouver pe msuke ce n'est pas que po na zambuta leki pa ko ine ko beta mbunda pe ba kolo babini non toyokana quand vous parlez de la téléportation pour y remplacer le chemin de fer, vous commencez encore à combiner ce qui est physique et ce qui est spirituel. Alors que la métaphysique. Alors que utiko loba awake makama kimpeve esangana kana na musunite. Bo siko bako kumbaka ba kimpuka na mutu beaucoup ça on a téléportation mais vous boza ko violer le problème yango on a degré moi je te parle pas de muta nazas qui m'a porté kimpuka, je suis pas là. Donc vous devez comprendre ngai. Mais finalement j'ai des problèmes avec vous maintenant. Non, parce que tant on a loué ma chemin de fer, le problème ezali Mutazambona c'est que yo ozanali puta, moi je suis plus dans l'aspect physique. Problème ezate lokutikana no wana tozonga na makama chemin de fer. Qu'est-ce que tu voulais dire par que ba transport ko ya ba jour eza ko ya mutu tige d'almet pam kenda ko loba kimpuko bono kuba wana tige d'almet. C'est pas ça, Mouta, c'est pas ça. Tu se comprends, c'est pas ça. Ndende ngwana okutana kana batu degré ngana za comprendre yo yango nazo kebisa yo ke kangama na degré niveau soko kenda kana ngome soko zongi na place ngo ya nde place ba nabi lukona bande ko kweli non degré siko ngai ba nabi lukombo ko tsanga place mo bote puisque degré zo yeba ozo kangama lo ozo na kangama na yango na bandi yango lelote et plutôt na bande ka PVB ta kingai na tango la coûte plus radical, je te dis n'avance kana. Donc ça veut dire moi-même j'avance, je suis conscient, j'avance dans beaucoup de choses, moi-même qui te parle là, je avance dans beaucoup de choses. Ozomona, ça veut dire tomi na kangama kana eloko wana, ça veut dire ngai eloko wana baninga na nga mingi bakenda na kimbangu kana wana na mingi basala ngai tana kenda kimbangu kinki kimbangu ona kangama na wala kisangai. Donc moi, mon souci à moi, la nature, on ne peut rien rajouter à la nature. Donc ngai nazo ke na base ya c'est-à-dire maté ya tout ekoya, c'est-à-dire et parce que la nature, je suis contre ça parce que naebi déjà que la vie c'est pas ce que nous voyons. Et puis soko donc si makani si une fois il y a une autre na molimo ifanda resika mon côté. Tango yaka ezala posala ka musala po e carboni. Siko zala clair na place de transport za ko kolobani. Transport ni ya fitiro zako loba wana ke biso eko zala na mama nzinga pa yaki yoke oui biso ba transport eko ya eko zala sunet ka yo ya binote. Non, c'est Bouta, je suis pas là. Franchement, nandimi to suka boy meto mona. Mais il y a l'univers c'est des canalisations et les transports dans
Oh, moi, je te parle même d'un Congo, on n'aura même pas besoin de manger. Tu comprends? L'être humain a besoin d'aller. Donc, c'est là où nous avons que biloko yoko tiango entre parenthèses na conscience ya kimpevo yo degré oyo eza ko travail na yo. Donc yango ça c'est mon conseil. Vous en avez raison parce que vous en avez ndenge nous avons monde là mais ko ya na public so ko ya na public ko esa mission ya baba na bilaka. Mais landelo ngana zo comprendre ko esa mission ya baba na bilaka parce que quand tu vas dire que batu baza ko ya na Congo ya lobby ba ko lia les sous tiango entre parenthèses s'il vous plaît. Oh, quoi ça musala oyo? Landa sikolo mona bisa lelo kanga kombo ilo mo boye na batu tuna bana bilako ka bana bilaka toka bana bilaka. Celui qui te parle là, il en fait parmi ba oyo ba sala ki makambo ngoma ki bana bilaka. Tozali soto tanga vraiment tozali pas plus de 5. Ozano mutali boso je reconnais mais est-ce que vous avez conseil nanga ke makabwana yokana no makambo lobby eza na degré moko trop supérieur que yoka kamuto za na yango. Donc tiens entre parenthèses quand tu viens avec epananga zambwana na bate bele okokwei sa musala oyo parce que moi je suis la première personne qui te dit déjà que ça ne marchera pas que oya na public oya ko lobaka na batoke na Congo ya loyi batu bana ko lia le souté. S'il vous plaît, je t'aime. Mais Moutazambwana n'allez pas de ce côté-là. Mais Yokangai, est-ce que tu as besoin de comprendre? Est-ce que tu penses vraiment, je vais venir là, je parle aux gens, mais non, toi tu ne comprends pas. Moi je te parle, hein, Kimbangu, to o Kimpa Vita, o Kimpe tout ce bolingi, et ça a degré des degrés. Et ça a battu, bana degré wana, ce qu'on battu a des grana par rapport à Mounamu, toi, inspiration et respect. Ils ont une classe, une institution, et parce que pour nous gérer Mboka, vous avez besoin de battre belé sur beaucoup de plans. Vous avez besoin de ça à côté. Aspect physique, na aspect spirituel. Baza batu moro clan moro boye et vivra vie moroté. Bah il va même pas viser aux États-Unis boye, aux États-Unis boye. C'est des gens à battre, la politique invisible et la politique visible. D'accord aussi. Et maintenant, dans la politique visible, ils allaient différents de la politique invisible. Pourquoi? Parce que dans la politique invisible, acteurs basent différemment, puis Moussa les a différemment. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, rien, et la politique, mais rien à voir. Avec la politique. La politique, mais il y a pio. Voilà, parce que nous sommes il y a direct. Voilà, c'est comme l'expérience que je te parle, ça veut dire que moi, déjà, dans le Baraco, nous avons payé. Donc, forcément, si on a mis sur le bateau déjà, dans le Baraco, voilà, ça veut dire pourquoi on a les restreints. Pourquoi je me retrouve restreint? Pourquoi déjà quand on a la radio, pourquoi? Parce que j'ai capté qu'il y a une base, bien que non, tu as la même orientation de Moroté, mais tu as la base, base, non, brou, tu as comprendre ma bébé. Vous comprenez? Bien que, n'a pas fait ma ramoussou sur un PV, n'a pas un PV, n'a pas sous réponse, n'a pas un PV, mais n'a dit que non, si je veux parler d'atomes, des molécules, bonaboye, n'a pas jamais dans le pays, bien que la égyptologie, bonaboye. Donc tu vois que je sais combiner les choses. Maintenant, moi, quand je te parle comme ça, je ne te parle pas autant qu'un petit joueur monté de Makambouté. Dans la zone, bana mutu oyo pour nanga zali initié parce que mutu amo ya zo comprendre que nazo bana to initié il est ce que tu as ba apport moko non ba mais voilà pour tout ça que se comprendre était na répéter encore ce qui makambo ya ba proton ba neutron ba électron na benga tout ça na benga jamais dans pays na question qu'on a tout à l'heure est-ce que ceux qui ne déconnent l'entreprise na benga jamais dans pays pourquoi dans pays ateaka bazali formé na domaine wana te na yebi yango mais ngai siko naza kozwa yango nazo kapte no eloko oyo ezabu eloko oyo ezabu mais siko na besoin de confirmation pe na analyse ebele na bengi yo to pe na bengi na rapport mobe okopi ko ko ça va dire akosinga la cosité c'est vrai donc ni kakami donc ça veut dire que moi quand je te parle d'intelligence ou la sagesse ça surpasse ce que je peux parler.
Deuxième loko moko, ça veut dire, et c'est un clan, isolement, moko, ça veut dire que ngai beaucoup de ngai, c'est-à-dire, au Sénéganda, comme moko, côté na 4, na quand même sous 48 heures, un an nabimalangate, pendant un an nabimalate. Makamanga na kendo fan attendre bimisango za som. Donc je pense pas qu'ils a makamoko o mutu moko à cause de la mode, même mode de vie na mutu awa, à koko percevoir makambo ndenge moko na mutu tout non, mutu tout mutu. Non. Non, na koto na raison de ngai prudence ka na bendi bino. Non, ngai prudence on est ce que vous benda ngai. Parce que même maman Nzinga côté azako kende yo zaka kwa puye. Est-ce que vous avez même niveau que maman Nzinga? Donc oui. Non, na so puye mbutazambwana s'il te plaît, nga na kosenga yo comprendre ngai. Au mona za ako. Na kosenga pardon s'il te plaît. Au moni lo moye baraté. Nazara très perdu ngai a autant que moi na bilaka na makaka belé. Na ba facteur mingi. Mais au moni parfois na mukili, ceux qui posent na boanya parfois tu sais tu peux savoir comment qu'on rattraper motu, mais parfois ceux qui sont entourés na batu misu sous en avance. Koluka pe wa non boete oko so na batu belé. Ezali pe ngambo koyeba kobosana te. Koyeba ezali ngambo. Puis ato yebi ozaka na besoin ozate na batu. Mende eloko mo ngai pourquoi na meke mpe ko ya un peu na moi opposition, c'est parce que na yoki na eloko asikate oyo nga na yoka pa babundika bokoko te. Naebi nyonso za koloba wana toswana na wana bandeka bokoko baswana wana batu tu na ba radio et puis bazwaki nzela ya sortie te. Et puis na prometa ki bango boko biso jour to ko simba masolo oya bino bo simbi eko différent. Et en réalité, c'est là que nous sommes. Le loyo bandeko bokoko ba radio na bango ekangi. Baza suna sije moko ba wiko ya nangote. Parce que les gens viennent de comprendre que basala ki musala ki toko ya ko rappeler biso était à lire oyo to kei na yango na ko linga ka mindele. Nous devons faire attention à ko sa confiance mi na ka mindele. Mais linga epe ko lobate ke sikoyo to zongela vie totalement ya bokoko. Non. Mais total dans le futur ni na oto iko sala poete toko ko sorte toko ko kabola entre ya mabe na ya malamu na ozo zangela biso na oto tikaki et puis on avance de là une nouvelle vision mais pas une vision du passé. Non, pas une vision du passé. Mais qu'à citer ozo le baron depuis tout à l'heure sur l'animal mon le vélo comme encore courrier des séquences de place tout là qui pour tout continuer. Parce que yozo kanisa, on est sur nos ozo banga maman Nzinga. Parce que ce qu'on tourne bilamba, ba modification, ça veut dire bonabo, ça veut dire on n'est pas là beaucoup ba kosa biso ki image non, on n'est pas là. Donc même ngai moko une fois na lobano déjà ce que beaucoup comme nini, mutazambwana, so mwana tuni beaucoup on rappelle-toi. Alors tu font été vers les beaucoup on a yango yo parce qu'on dit c'est moi tous on a beaucoup comme ce qu'on nini. Na lobango tous les fois. Allez, au Tchesiko, allez, regarde, c'est ça nos ancêtres, c'est notre Bokoko. Mais non, moi, là, mon ozoba. Ah bah, mais c'est ça qui est limité. Car si eza aspect, bah, même biso, les mosa koloba. Donc, voilà pourquoi, batuminga Bokoko, c'est vrai que personne n'a pas ça pourquoi, parce que, eux, quand ils disent Bokoko, bah, net, ya yakuyalu. Il y a même ceux qui s'agissent de la question, les journalistes. Parce que pourquoi? Quand on dit Bokoko, bah, pourquoi on a bazalaka? Non. Beaucoup vous avez conscience, ça veut dire vous allez awa. Comment on va vivre, on va s'adapter à l'époque que nous sommes. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste dans nos logiques à nous, conformément à la nature. Mais on peut le faire même dans le présent. C'est que sur la nature. Voilà. On parle de la nature et puis. Moi, c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Mais c'est ce que je te dis, mais tu ne comprends pas. La nature, c'est base environnement. Parce que quand on se fait mingi, il y a une nature, Tala, beaucoup comme Mbuta, Tala, il y a des versions. Tout qui est à la base, comment développer une société avec, regarde, c'est simple, c'est quoi le but de la vie et comment développer une société avec ce but de la vie, c'est ça. Et c'est à l'époque, beaucoup, pas beaucoup. Voilà pourquoi je dis, et malheureusement, le bananga, c'est le banano déjà yango. Beaucoup, c'est pas des beaucoup que tu as pour moi, beaucoup que tu as nini.
c'est quoi mon beaucoup C'est un naso ya c'est un